Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Merci à tous mes abonnés. Merci Nabayo Basa Bonaka. Merci Nabayo Bakomantaka. Bapé Saranga Confiance. Et puis un grand merci à tous les abakouk de Mams SB de Silabisalou. Merci à vous. Merci na confiance, na fidélité, na bapel, na bino, na barimarque, na bino. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Yo muto s'abonnati s'abonner, yo muto talinga première fois, partager vidéo, nanga commenter, et ça nanga vraiment bien makasi. Les abakouk, j'appelle les vrais abakouk. Quand je dis les vrais, c'est-à-dire que bah au bazar, bah vrai. Il y a SB officiel, bah au balingara Silabisalou, bah au balingara pe Dorcas Bolokoko, abakouk, le vrai abakouk. Et nalingi bino ya trop nzambalo la apambola bino ya trop pe ya mingi. Et voilà, je crois que bomoni na kati photo nanga na photo ya Sila na photo ya Serge. Boyebi Serge Louyeye artère na biso oyo a yebi vraiment ko jouer, a yebi ko sala musala na ye très bien, a évolué trop na groupe ya Papa na biso oya tika biso, Papa sans souci. Donc eza groupe oyo vraiment Serge Louyeye Aouti ba Omari bakuta Serge Louyeye kuna a évolué vraiment trop na groupe il y a sans souci. Voilà, kosala ki a longwe a quitté a sali pelo konaye tout ningezalaka lelo tomoni Serge Louyeye a se retrouvé parmi ba membres, j'ai bien dit s'il vous plaît, parmi ba membres. Il y a SB parmi Moko ya bato baza ko jouer na SB, Serge Louyeye est parmi. Et voilà. Comment vous avez trouvé la participation de Serge Louyeye na SB? Est-ce que et ça là qui bino bien? Comment on a Serge Louyeye na kati SB puis aza ko jouer, azo peut être le meilleur naie, azo ça la plus moussa naie bien. Biso tout là qui adducteur, comment Serge Louyeye a se donaki façon où il joue qui tout le monde qui yango donc a joué qui tellement bien, très bien. Donc na nenga osaralate a pesa qui pensa le meilleur naie na film où il qui bongo adducteur, azala qui bongo mobile ya Viviane Bauta ki Mwanda ba ki Kishasa et salut que Omar aza meilleur ami naie, Omari a logé bango na kati yanda na kati yanda et à la fin Serge Louyeye akoma ki kobimana amour ou azalaki bongo moi si ya Omari. Voilà, je crois que dans ma vidéo oyo like vidéo s'il vous plaît les abakouk ba o baza d'accord nangas ba like les kaka ebele plus que ba commentaire. En tout cas, bah, like les gars, ebele, plus que bah, commentaire. On est la vraiment manière, il y a bien, il y a soutenir Dorcas Bolokoko bino ba bolinganga, na aussi place pour soutenir na ko emaka ba vidéo, na ko partager ka ba vidéo, ko commenter ka ba vidéo nanga. Et voilà, donc c'est ça un peu oyo tolinga ki koloba. Par rapport à Serge Louyeye, Serge Louyeye, le lot je crois que total qui biso tout ba télé tournage, il y a on a le baba vrai abakouk ba ratera jamais vidéo mort ko na SB. Donc yo yebi koza vrai abakouk, okoki jamais ko zapper vidéo moko que soit vidéo eza ndenge nini. Nous sommes obligés il y a au côté dans la vidéo on a ko liké tout le monde qui est encore présent c'est ya Serge Louyeye na télé tournage, c'est-à-dire que film o eza ko ye sika to ko vivre les sous Serge Louyeye na comment je peux dire na casquette mususu na image mususu to ebi rôle o yezo jouer na quantité mais la surprise autoromon na susu de Serge Louyeye na film les sous ya SB officiel et ça c'est que sa polémique parce que bilonga maloba nga comment nga maloba polémique et comme ga Dorcas li ba tebele ba na SB pourquoi o lobela bangote au moni Serge lobeli non o ezali rôle bandeni compétition moko ya sika comme je peux dire bon n'habite sur qu'on a bien donc mututu oyo toro yambaye na SB ce qui est la première fois na ye je serai obligé ya rolobela ye bon mon nango ma bête bon ba kete bon ba o wana
Pourquoi cela jamais vidéo même pour parler de Linda? Pourquoi cela vidéo tu relobé la Gatbi, Linda, Lina, baza bana yandaku, c'est-à-dire que baza ya biso. Donc c'est que j'espère que nous allons comprendre nga bino, bozo comprendre nga. Likez vidéo s'il vous plaît. Bagatbi baza bana yandaku. Balinda baza bana yandaku. Comme si je peux parler nakoki kolobela bango, nakoki pe kolobela bango te, rien va changer. Mais mutu a outi libanda oya yefika na FB, nous sommes obligés ya kolobela ye pour amoneke biso babaku ke to yambiye. Parce que yana batu mususu nenga ne bazana nde ba moni Serge azo jouer na FB et a déjà polémique nanga batu mususu. Les gens ont peut-être balingara si la té, ba sepelera na si la té, ba comme peut-être ba comme kolobelango moi nini moni kutu ye kutu. Akende ko jouer na FB patati patata. Yango moni biso babakuko, il faut to yamba Serge Louyeye. Ba o bazana nga d'accord commenter vidéo, liker. Ba o bazara vrai combattant na ba vrai combattante na bengi bino. Oh to boyebi ke non en tout cas biso to zara vraiment debout to télémara penza na bitumba sila vraiment to télémara to kota tina suka. To tikete to linga te muto ayale ka tout. Donc like vidéo. Serge Louyeye to kozali sous na deuxième film na biso baza ko coach na biso na SB officiel si la biso le production ou baza ko produire ba film. Et y a une question moko abakouk moko benga kinga atuna kinga na ko répondre yo. Roi Salomo azali bobo manoka. Rakoti sa ki film na ye. Na kati ya SB akoma ki film biso tout total ki yango. Il y avait des quarts de zoo, des princesses. Batu bazala ki vraiment ebele na kati. Tout le monde qui va papa na biso sankala. Tout le monde qui va bazala ki ebele. Bazala qui vraiment ebele. Nazo répondre na bino peut-être bato bomi tunaka. Balobi bien si la bisalu production. Bakati na mukuse SB production. Production et la ki finini. Mutu aza ko produire. Donc yo zo komi film na yo. Oye o la ki ici là eux qui ont intéressé ye histoire wana komi na kati ya film na yo. Histoire wana ezabie so qui intéressé ye. A kosomba film wana ba pesi yo mbongo oponi ba personnage ba ko tourner na kati ya film wana ba kotisi yango na SB ezate ka SB na kati ya SB ka sila muto bandara ko komate sila za égoïste te c'est pas dire que si la ligne ko partager tem sous succès na yena batute non tout le monde oya moni sila eza maison ya production s'il vous plaît. Bola nanga bien maison ya production SB officiel azako produire kala to monaka ba Diego Music production azako produire a produira ki ba wer en sol ba musicien comme Diego a produira ki ba théâtre ba Alpha Bokole que je salue to monaki bango ndi banda ko produire ba théâtre c'est comme PV loko aussi lazaro sala yango wana. Et ça maison il y a production s'il vous plaît. SB ezali maison il y a production. Et ça qu'on produire ba film. Et pour nite ezora peut-être film loko ezo qui film à bobo, c'est-à-dire que biso ka foka SB fait ka film à bobo non. Yo pour oza comédien ou oza comédienne, oza na histoire na yo ya bien. Oye, ezo na bateau baza wana baza chargé. Aussi l'engagé baza wana baroyamba batali histoire na yo ce qui ba moni histoire na yo eza bien et ko édifier batou c'est là que si la roloba OK ba luka bato yo lingi baza ba personnage na kati ya film na yo monta yango yo parce que botu na ne monta te po bino boza ba question mo pe ça kanda o so que si ce que ba montagne dit même ça peut à combien te ngana la besoin ba monter siko bino boye barara SB eza maison ya production yango mo ina kati ba film na kati toujours ya chaîne SB ba komara SB Pro ce qui ba si sera pro ante pro ni sera production na kanisi ke bozo comprendre nga
Naza ko se faire comprendre na bino. Like vidéo s'il vous plaît. Pour question on est la kinga, ya on bomoni na répondre bino na esi bino oyo ezali SB. SB ezali maison de production. C'est comme si aujourd'hui maman vit à koki kokoma film na ye a présenté pa ya sila ba adopter yango ba pesi maman vit ambongo na ye a poni barter oye alingi ba jouer na kati ya film wana ba tourner film. Donc je nazo que j'ai besoin de comprendre. C'est comme si Gatbi Kabasele a comme film na ye. Et que film a présenté en haut. Et c'est pas ici Mams sabi bon. Donc c'est pas ici une belle histoire et que édifier tout. Parce qu'il faut comprendre le théâtre est la réalité s'il vous plaît. Beaucoup de gens voient barater que théâtre est la réalité. Bah c'est la rabitu makambo auto vivre ka. Même l'éditeur. Et ça m'a beau vivre quand même na film na biso oyo ya derrière non il y a ombre wana veut dire que ça m'a to vivre bozarana mutu bolia kana bo melarane bo ebite kazandoki et puis à cause en rata sima wa bible ozo mona papa na yo bovanda na yi bozo balate or que papa na bino et si azwa bino a livrer déjà bino de bino e vient bino bokoko balate. Et ça m'a dit réel na vie batu bazu ndangai o yebi ke mamno le za le kutati à like vidéo à commenter. Et ça ils revivre en la vie réelle normale. Donc tout le monde a le droit et comme film na ye. Ce qui est intéressé si la recoti ça. Ce qui veut dire si la minute même c'est le but non pour le moment le coup là et ça non yanga na lingi no peut-être nga mona ko tsara ba film après un moment na ko mo zo ba film ya bato wana ezayi. J'espère que tout c'est comprendre ngana bino bien très bien. Je vous aime les abakouk les que vidéo commenter bienvenue Serge Louye yebisu babakouk to yambi lisu sous lelo orolo bakenaya kala boyambanga te non ngane lito ya babakouk ngane babakouk balingara trop veut dire que un message nanga eza capté par babakouk message nanga babakouk bayoki mais puis ba comprendre très bien un message nanga. Je vous aime tous les abakouk la linga bino tellement ya trop. Dorcas Boloko connaît ce qui bino besoin a besoin ba direct n'avant a besoin ya téléphone parce que direct ba c'est là on a téléphone moko teo. Donc besoin a besoin ba direct c'est le rabino ba direct. Mon numéro est là, il est affiché. Bengangaï, j'ai besoin d'un téléphone. Bosombelanga téléphone, rosé le bino ba direct comme il faut. Ndenge bolingi to sala analyse. Il y a ba film na biso. C'est pas dire que Dorcas est à polémique té. Nyon son ayaka. Mais ndé dans le téléphone mort bonazan a incapacité à rosé la direct. Pour érober ce téléphone nanga oyo. Mais ceux qui bossent bien le téléphone, ils allaient bien. Je vous aime. Bisous et bye bye.